Rangai. Pourquoi il n'y a pas Yaya? Pourquoi il n'y a pas d'image? Il n'y a pas de Kabamba na mitou. La tikala qui a fait Bima Kenda. Quand on a obéi la vie, ah, n'a bien été pour la barre, il a fait un autre signe, on va te voir Zoseka. Aux hommes, au moins, la relation, il fallait qu'à faire la bouine, mais c'est sopania fa ici à Koufi. Ata to lobby la bouine, ya fa ya kozonga. Omoni makambo eleka awa yoza yananga okoyo lobi yokate okoyo lobi yoza yananga te na lobi te la bouine yoka la bouine to sola kwa mikona mukolo na lobi te na yano la bouine banda situation makambo enda kuno na fai yebi kenga na yebi mingo yebi ngoto yebi ngoto na pesa ba conseil na pesa te na lobi te ke na yana okay la bouine nga na yana to na komi yana te ozale kinanga la bouine nga na yeba po na fai ya fai na yeba depuis Kinshasa to sola no bien na sala ke fo boza la malamu na fai oyebi la bouine na linga ko makasi ya to ko boyango conseil yebi ke yo alinganga oyebi yango la bouine na ndeko sa on intérêt bana na fai za la malamu ma chérie na benga ko na kote la ya fai te pona bodimo pona ngai obi ke ya fai sa zo na ndako pona bodimo pona nga ya fai sikala la ta tende na ngate ezali kaki po ezali na manque ya place ofanda lapanda na ye kaka nga sole na fai la bouine toza miko na sole na fai ya fai azongi po ezali esika kolala likambo ebomi ya fai ozoyeba te la bouine yebi ntango ya fai azongi ata bolalaki esika moko te tokende nango bongo aomona yo na bebe wana oyebi kombi osala ya fai pasi ngai fai banda obenganga ya faya papa ovitaka bazo témoigner ya fa isiko mpona mwana oyo kala botika ata badéclare na wana ndako ya fa esika na olinga mwana na nga oyo natikela te ya fai nakenda kosala bacourse la bouine arrêtez la bouine kopesa témoin jointe arrêtez ya fa etikala yango par faiblesse arrêtez kopesa témoin jointe la bouine zala mwasa mokolo zala mwasa mukolo ya fa eza mobali ya fa citation ezala kitenga ko meko nikiti ya niveau wana ya fa eza oza conscient oyebi ngando swa na fa la boni pebo ko la bouine ya yoka omoni zani oyeba obino bomoni kati ezali na situation faiblesse ya fa utozwa mosala na ye na bato na bango mosala baobenga baolela ya fa utozwa mosala na ye bafutaka ye mbongo na ye po akokai kozonga azwa chambre na ye erreur nasali na vie na nga nazwa ebolingaka koregistraka ya fai te na vie eloko nasala erreur so amene koenregistre ya fai nde tobanda oswa lelo mokili yoka benge bacomprendre erreur nasali mpo na aka mutu na se na ntango nayeba eteke yase ya fai explike nga makambo ebele la bouine ebele la bouine ya fai anda osouffrir ndimango mpo todiscute na souffrance ya fai te mpo si akufi na ye yaya conseil nga na opesa etanke grande sere na yo la bouine na bolingo ya nzambe eloko nazo koinsiste omoni ka telefone ya fai fongola luka mutu moko aza pembeni na yo ayaya kopesa be oyo kopesa voisine na bando ya voilà oyo ezaka information na olobi na bien oyo kopesa information ke omoni oyo nakangi oyo akonga nazalaka mwa mabe telefone ozomona ya fai oyo na abonema onga moto nauti osombela yango eza problème te ya papa bano mpo azangaki yango nalobi mpo na kofinir yaya zwaka telefone azangi na ye te mama irene non likambo nauti oloba ya fai auti osala mosala panda 5 mois bafuta te neti kutu kosala ne waosala oyo bafuti nani te akoma omwana nde napana ye nanda bakendani mosala na ye akendaka na ye mosala na ye yaya sikola bwino mosuku okondana bato te makambo ya molimo oyo eza makambo ya molili yaya makambo ya molili nadimi na ntongo ngamu naoloba no natiki ya fai nzoto makasi afai na kiti naoloba na ye kutu nga na ye singa yo mpe tika na ogabimegamela na oyo ekita barin te ekita barin natiki afai na kiti osala live ya paster walesa la bouine ya fai santé déjà eningalaki ya fai ya fai akoma ekobela ya fai akomaki na tension ya fai nde kodérange bikani mona azomona misu flou nga bia fai kesi sa test yoka na fsi ya fai zela na bia fai ke ko sa test ya sucre abi petite eloko ebomanga eza tension nga bia fai yo tension zo kanga mama makasi bondi olinga tension bike bata tension ba kota li felo abi ren mam shobi misa yo falo sa tête na biso tension ekota li felo petit na mambo eze bele moni tension ya randeni plus ozo kanisa ozo comprendre de ma ya fai okanisa nini abi masia nzamba sunga so azumukanda na
keka Congo ya fa azaki na makambo nga ndoso ana fai la brune nga na koma ki obligé ya kobenga ka ya fai pona yoka keka pona sepelisa ki poto sekanaka la brune na soli na fai banda kuna nga makambo nga na koma kobenga ki pa tous les jours ya fai ki ta mosema ya fai le to bana ko so siko la brune nga na comprendre ya na eba te soko zaka mundele soko za na mentalité na ngate soko raisonner lokwa ba coréen na eba raté parce que loko zo bata mambo nginda ko zo benga fa kitsa mutema mwasi moko bwazana mobali balibale kufi azwi zemi abota le sombali banda papa kitsa ka mutema yo raisonner lokwa ba coréen ou bien ndenge ni la ana pa to salate yo yebi bien que ngana pa ito sala ana to sana ba dele ke ya pa mananda ko to bana o se comprendre te quand on se comprendre que na ya pa ya zakina bolingo na ba le ko boba ko ya pa zo manda to so ni ya pa ndako la tsamate ka linganga ate ke o mo singo ko boya ke bota te ngana fa ito salate yo yebi ngana ite foto ka bora to panjana ko ngana ina santi mutu to pa ni nanda ozonga ya fa ina zo mutu ko mai ko sale fa ke ala tsamai ke so ni ya fa ye mo ka yebi ngana ka pa ni na kitchen ya za bomo ayebi ngana to dra isote Toka na kumona tusalate. Tangu yapa ya moni ke ngala jiba bisema bana bana bakristiana ya kwa baba no kuma picha fai. Kwa masinga na respect. Na unazoa badi. Sio pe na mwana batu. La brune bate la kimia. La brune bate la kimia. Omwelo na nsenga na yo. Omonde atande obengi ba mamo lobi banda ba sortie médiatique neza soko lobi tourner la kona vinaigre. Na minute yo kufeli mobali. Yoka. La brune olingi je m'en fous trop na ville ki nanga na pekisaka. Yo mutefi faka na m'en fouté. Yanga no bike yo saila ngemisho. Oui. Yo beti ngana oskoto tromate. Oui. Yo saila ngate ngemisho na kota ndako mo bachela mapenga. Emission na yo. La brune. Na kati emission na madi mpunya to saila ngemisho sorokio. La brune. Oyebi ngana yaki zela la brune. Oyebi ngana ya France na benga na peso conseil na fois zoko obligé ngake mobali na lobibo ya. La brune ngana mwana mukete la brune. Ngana mwana mukete so ndo ngana ndo so na fai. Na yebe ba ndo funa so na fai. Bien ngo so tsanga na mobali na ke mbali na lobito yo moni nga zoba. Ngana vivra na ba sentiment la brune. Na baki la brune soki ko na mobali no vomie ko yate mama. Oui, ozana matanga na me fongola téléphone famille ya fai eyoka la brune. Oui, la brune ozoke na batu na be compréhension moko pas possible. La brune, omoni loko lobi. La brune, tika ba Victoriane. La brune, on to soana dilan dernièrement bazana papa na bango. La brune yoka na ebisa yo. Omoni loko lobi. Ke ya fa ezanga kita bande ko sana azake 5 mois zo sala musala. Yo moko lobi ke tango ya fa koma kina suka zo ko futa ndaku te yanga zonga kiko zonga fa. Nga bimina ndaku no comprendre ngate boy. Nga bimina ndaku nga yaka azena musala kitanga ko chipa na nga ya zi musala. La brune kita. La brune leki nanga. Omoni nga. La brune ngana ozanoka bien. La brune yango na lobibo la brune na lobibo moninga loko ozana bana ya fai la brune ngana olinga ka okaka na obenga ko pona ndo yeba santa bana wana oyebi bana wana ngana linga bango oyebe fort na sa atana ba infection bango ete muke na tinda ka par amour ya yo na ya fai la brune eloko na osenga na otoke musika te ya fai esi akufi tozala batu conscience no esala la brune vanda moni ata bato baofingo ko répondre na noté fongola téléphone pesa voisine ndengo lobi ayambaka famille ya fai to luka no kimia po aza mwana batu po famille so ile baozwa ote téléphone ya fai mitazo yamba te otiki bango na silence bazwe ba position te mabende loko na telemeli yangwana o nyeso esalami la brune el brune ata to lobi la brune ata ya fai ko la mukane susu te sa kufi na ye to mona ka ya fai na Dylan to la Kayafa na Victoriane. C'est tout. C'est la vie. Et c'est quoi kufi na yemo mbala batu. Eleki nango yaya. Kita leki nanga. Muto akufeli papa bana na ye. La puno zo distinté makasi bo eleki nanga. Falu vanda kaka to muto zo lobozo yoka. Me olingi distinction ma la brune. Nzambe la brune na mona basi. Mais la brune okamu sanga leki nanga. Then I got the lake and I got a chance to that. I got a see. Just one angle. Nana see.
bato baza awa mais bato nyonso basepela teke mutu akufeli jamais bakokota bayofinga na ndako na bwini mutu ondima bakota bafinga na ndako na za te yesu elbwini mutema na aka mpona yambaki la bwini la bwini el omona bilonga mabe bolobaki nga na bomi boloba bongo ngana ngoboma ya fight ngana na aka mpona ndimaki azonga fale po bandeko nanga bakoba bandi okondane nga bayana nga baloba bandeko nanga nyonso baloba makambo fale esila kande esilaki el kola batela ona bana tobondela mpona o elo eza te batela ki obondela mpona wana admire makasi nana 21 jours yayirani olingano nga te osalanga de émission na yo Labrine merci Labrine omoni nga petina na benga ko sute na komo préféré na soana fai pona archo sala nga na longo Allemagne na yati France na solano yo se bisanga fo soana nga fo mobile no wana sikazala mais nga na epona bon selkambo wana fai to sola mobile no Bakeko no tuwaza baevia, bakasenga baia, bakasiza baia, bakasiza baia, bakasiza baia. Mama ye, mundere, mama, hey. Mama ye, mobali na nga na scène bien na ngai na vie boye donc nzambe a décidé mutu nini akoloba na nzambe stop likanisi na yo kata yango tikela biso no jeni azala mve eza choc na biso voilà na ba téléspectateurs ba fans baotala biso kui na koyebisa bango nini mpona sango ekomi pour lelo je ne pense pas que bazozela eloko nga na kokoyebisa bango bayebi ki ete jani ok donc nga na likambo koloba te tout le monde internet eza ya kobouge franco ake mobutu ake naza likambo koyebisa bango te mais eloko ya motuya ya koyebisa bango eza kaka naloba yango ntango nyonso tomilengelaka aire nyonso ibo imagine motu mo boyoki teke akufi lobi kaka afingamaki lelo akufi kaka bato bafingaki ta mosusu lelo mpe bachange mato alors ndenge olobaki tomibongisaka tobalaka pour le pire. Mais ce qui est similité, chacun, l'autre prend la gauche, l'autre prend la droite. Okay. C'est l'essentiel. Voilà. Mais qu'est-ce qu'on peut retenir pour l'instant? Il a fait une crise. Okay. Il a fait une crise et le Seigneur a décidé. Okay. Mais il y a des vidéos qui circulent sur les réseaux sociaux. Ils disent quoi? Sur le nom de notre comédienne, Labrine, qui est au Bomi Yaya, tout ça. Bon, ici je parle au nom de la famille. Okay. Je parle au nom de la famille. Oh, Yebi Loua Djani. Oh, biso bande connaître éviter aya au mon abiso. Aya pesa biso ba piste, oh biso peto ko Hollande. Biso to ebi l'autre. Information officielle Tozanango, il a fait une crise et il a succombé. Taotolobi, mutakufi lelo total na tozela. Bandeko baza kuna na bango, bazo sala peo bakoyi ko sala po. Prenez bien soin de vos enfants.
botama bolukaki ye boakola bobokolaki ye bozala bobatelaki ye boabonga botangisaki ye mama mwana na bino papa mwana na bino yambo ya botamba ya bokaki oya sala obatelaki oya kola bobokolaki oya bonga botangisaki mama mwana na bino papa mwana na bino bana Master Borfele Sali enike lobio bana bango ne mboka ya lobio bana bango de bakonzi ya lobio koboma te kobebisa te yo nde batelaka bango kosopa te kobwakisa te bango bakosunga lobio mama mwana na bino papa bana na bino mama bana na bino papa mwana na bino télévision mama mwana na bino papa bana na bino Eco News télévision papa mwana na bino directement discuter pour la mission pour les combattre la mission de partout comme si nous avons mis dans la question ils ont dit nous ou ils ont équipé nous les commis et après ma cabane ok s'attendait vraiment à la montée ok et attends pour le voir que va toi pour faire mais où ils ont mais éviter ils ont vraiment caqué la matouille ils ont caqué vraiment la matouille vers 7 heures de solo naïe presque tout le matin pour arriver à sa famille surtout dans sa famille ok et ce que je veux tout passe ce que benji à ça de fond yoluba que non moi santé boy dans un
bon de là, vous avez un bon candidat. Et ça là, souvent bon. Ok. Tu soulignes à 7 heures, Azaki très bien. Ok. Tu soulignes bien, Aza malade, il était bien, la mouki bien, Aza bien. Voilà les lots. Voilà les lots. Ok. Et vers les après-midi, vers 12 heures, maman n'a pas été tirée. Ok. On a pour nous acquérir là. Téléphone est sonné. Oh, premier nous a pour nous acquérir. On s'en tire qu'à bien. La vie n'a pas de malade, on a dit, mais quand on a bien la mer, on a bien malade, on a bien malade. Qu'est-ce qu'il y a? On a pas quand même un numéro à oncle Nanga. Et il y a moi rappelé pour dire que oncle Salle crise. Et il y a mis Sobedi directement. Il y a mis Sobedi directement. Et il y a mis Kobe n'a pas compté à partir qu'on a pas réanimé. Et puis il a pu faire là. C'est un peu ça. Donc ils ont dit maladité, ils l'ont porté. Ils ont dit maladité, on va tout y avoir. On va à signaler à rater. Ok. Je passe des rejoindre à tout les amours. Donc tout celui est normal à l'hôpital qui est à ta boutique passe à ta fièvre à salir monter à la mouki à bonne santé. Et vers midi, on va prendre numéro de liaison à rappeler plus tôt que à salle crise, à mis souber de la blamba directement. Et éviter. Quel genre de voir à ta boutique doit faire. Ok. C'est un peu ça. Après tant nous s'envoyer, vous avez dit tant que celui là on plaît au azot de Gabila. Bon, tant nous s'envoyer. Tout le cas non t'es à quoi. Vu que le bac qui est crise, bon il y a des formes tu pas pour ça la crise. Moi tant que réanimer. Ok. Les gens qui font moi tant il y a le cas pour bien la calme parce que le numéro n'est pas ils ont mon travail à maman kuna. Ok. Ouais. Numéro mon travail à maman. Donc mettez un peu qu'on a de la calme numéro on a tout bien maman jusqu'au point. Parce que ma vidéo que non, vas-y, bah tiens dans mon tout cas, bah tiens la mort. Donc carrément il est mort. Ok. Voilà, et puis si pas si la maman naïe ou à Zako Konayo, comment est-ce qu'elle a joué ça? Bon, tant qu'on s'est mouillé, on veut dire que le cas vraiment tout terrorisé. Grand-mère, parce que vu que tension est dans le Japaï, à moi on a eu à l'Ibosso. Ok, moi on a eu à l'Ibosso. D'abord, t'as 7, 3 garçons et 4 filles. Ok, à moi on a l'Ibosso. La quantième famille. Aza moi na liboso ya famille. Moi na liboso ya famille. Parmi les 7 familiales. Moi na liboso ya famille. Voilà. Vu que ça sangwaliwa. Comment autre monde est quitté. Comment autre monde est quitté. On n'a pas le choix. Voilà. Et il y a des cas sur ça. C'est un peu ça. Merci beaucoup. Merci. Vous avez fait. On continue. Ok.
Betia. Potonini ango boy. Oh potonini. Oh potonini. Bali ngane to basoka. Jani kama nile pigia bakenda yanga. Eh. Ah ndaba basoka. Ya malaki na ofisi. Kauka taki. Banko. Ngayo ma. Maloza la kaka. Maloza la kaka mapazi. Malozala. Queen. Papa Baloye. Mama balinga bakenda poto bayaka. Mama janyo. Mama pepa na ngawe jari na ngawe matikiti apa na ngawe mama jari na ngawe
Oui, bonne maman. Ok. Nous n'avons pas pu qu'il était malade. Je suis certainement on n'a pas vu qu'il était malade. Ok. D'ailleurs, j'ai encore avec moi cette conversation qui dit et du coup, on a compris qu'il a fait une crise le matin. On n'a pas une information sûre. Il était sous la douche, il était au salon, il a fait une crise et puis il a succombé. Il y a mes neveux qui sont là-bas, il y a des petits frères qui sont en France avec lui. On est en train de faire les investigations auprès des médecins légistes pour savoir qu'est-ce qui s'est passé. Il n'a jamais hypertendu, non, jamais hypertendu. Donc en fait, c'était quoi au juste? C'est ça que je dis, on est en train de voir comment est-ce qu'on peut... On va exiger l'autopsie. La médecine n'est pas envoyée. Qu'est-ce qu'il y a eu exactement? Il n'est pas hypertendu. Quand il a hypertension, ni hypo ni hyper. Alors directement une crise qui l'amène à la mort, on se pose aussi des questions. Et juste là, au nom de la famille, nous ne résistons de dire pas que ce soit. Jusqu'à ce que la justice va faire son travail. Les médecins vont nous confirmer exactement ce qu'il est mort. Par rapport à sa mort, les gens ont dit que comme relation amoureuse, c'est vrai. Par rapport à Yende, c'est que la maladie, on a tué la maladie. Nous nous réservons de dire quoi que ce soit, jusqu'à ce que nous aurons les résultats fiables. Et pour l'instant, nous gardons notre silence. Okay. Mais auparavant, il y avait des problèmes? Non, non. Non, il n'y avait rien. Le quoi mobile ne sonne à moi, si c'est ma tati, ça va bon ça, chacun passe à route. Ok. Et la continuité était comment? Après avoir la relation avec quoi? Mon frère, je viens de le dire ici. Ok. Toba la carte. Pour le pire, mais ce qui s'imite, chacun, l'autre prend la gauche, avant prend la droite. Okay. C'est l'essentiel. Voilà. Mais qu'est-ce qu'on peut retenir pour l'instant? Il a fait une crise. Okay. Il a fait une crise et le Seigneur a décidé. Okay. Mais il y a des vidéos qui circulent sur les réseaux sociaux. Ils disent quoi? Sur le nom de notre comédienne, la Gwyn, qui est au Boumiyaya, tout ça. Bon, ici je parle au nom de la famille. Okay. Je parle au nom de la famille. Oh, ya yebi liwa jani. Oh, biso bande koneto ebite aya omona biso.
aya opesa biso bapiste oyo biso mpe tokolanda biso toyebi eloko te information officielle toza nango il a fait une crise et il a succombé nao tolobi moto akufi lelo totala na tozela bandeko baza kuna na bango bazosala mpe oyo bakoki kosala mpo bayeba mais nous en tant que famille tozo exiger autopsie tozo exiger autopsie parce que autopsie nde ekodéterminer maladi nini mutu akufi nango soki eza na bavideo ezocircule j'attire l'attention de tout le monde je le dis et je le dis soki tomoni eloko moko vidéo moko compromettante na liwa ndeko na biso en tout cas je vous dis il y aura des poursuites judiciaires nous n'allons pas laisser la réputation de notre frère être bafoué comme ça pour rien. Ceux qui moutoyaient Bilikambo, qu'ils viennent, nous sommes là. Voilà. Vous êtes là, les médias sont là, vous faites bien votre travail. Ceux qui moutoyaient Bilikambo, qu'ils viennent nous dire. Voilà. Moi, je pense que c'est mieux. Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci. Merci. Bano bota la biso bani baye banon d'abord nouvelle communauté qui voit puis il faut yamba on ndenge nazaki na tournage eza nouvelle moko ya passe eza kake pona nga na motema parce que fai nga na yebite na yoki na maladi te quand soka dia sala mutumbola na yo benga ya bandi tumbola yo ndulu bana yo oya kokolo bana yo nazaki na tournage na okaka boyo boye bisete nazo comprendre te et comme er moko mutu moko awuti libanda akuti o balobi jani akufi on a moni yango partout na non tikana kota na place c'est occupé dans la confirmation nazo confirmation que jani na comprendre et bon gaboyo qui attaque nous avec dans l'hôpital moi 2 jours moi 3 jours to yo qui ça ma maladie to yebi ki ça bien du coup Jani a couffé donc bino mo yebi ki Jani et ça choc pour la vie choc pour la vie parce que Jani d'abord azaka collègue mais comment le la famille atkala tant to balai ko sala musala nous ala plus na bandeko kena plus na ba collègue kena bandeko donc ndeko tam somo na beaucoup na les soute mes collègues vous allez chaque jour donc vraiment ils a choc pour la biso s'il faut témoigner pour na Jani Fay Mobutu Franco bon souvenir ma casse aux anneaux pour la rose à la présence na scénique so kazana scène azalo ko la Lyon bango mibale na dadi likambala moko akobenga l'équipe lobi petit frère yé pas obenga petit frère donc baza lokola ba biso tant dadi akufi tant bazo bagano dadi aza na muto ko remplacer était tobi bolo ba bon pour Jani azati Jani soki aye muto ko remplacer dadi amonani pe akolongola dadi mbala moko et puis bo sentir que non Jani azali mais ce que Jani azali to ko lobani nous avons décidé autrement. Le programme de Bissota Monsieur Zaïk et Jani Akoyaka, Tokozonga Skozane na scène, Mobile Nanga na scène, bien Nanga na vie. Donc, nous avons décidé, nous tournons la rôle de Nzambe stop, et quand Sinayo, Kata Yango, c'est que l'absence Jani Azalam. Et ça choque. Voilà, on a téléspectateurs, ma fan, nos bâtards la biso. Qui n'a pas eu ça nini pour la sango et commis pour les lots. Je ne pense pas que Bazos et les lots qu'on a pour eu ça baébi qui était Jani. Ok. Donc on a des camarades tout le monde internet est à bouger. Franco ake, Mobutu ake. Les camarades ça va monter mais l'eau comme tout est à ça va monter Zakara. Dans le bas montant on se tombe lingue na Ernest. Il faut imaginer mon tout le monde qui était à Koufi. Lobi kara a finga maki lelo a Koufi. Kara batu ba finga kita msule lelo pe ba changer ma. Alors ngelo ba keto mi bongisaka. Les deux jours à Jani tam msule be kozala tour ya mutu mususu. Na uti kosola na ko ngai na tamu na zwisa ngwa Jani na kumukubanga na isi bango na kumubanga na ombanga na mona na komino kola mtu moko vivre na insécurité. Siko ko banga ngo eza poa nini nazaki na dadi akufi nazana Mireille akufi Jani akufi ngala obanga meta unoso na apo isa na vie na kumubanga siko
ngana oyeba te naso kobanga na nga to naso kobanga ya po anemona oloba Dieu soit loué nzambe ayebi mokolo nini moto moto akokende me ezala liwa ya nzambe s'il vous plaît na biso nyonso bato je ne pas citer le nom de personne je vais citer le nom de personne mais na biso nyonso bato tolukaka liwa mpo na moto te s'il vous plaît ngambo moto akufa mpo na nga eza ngambo bato neti bajani boye ana bana combien aza na bandeko aza na famille na ye soki eza mokolo na ye ekoki nzambe azoli soki eza na moto moko aye kobriske tokeba mokili eza ya motu te eza ya ngani ya mokeli na biso. Souhait eza nini korea na Kinshasa ou bien ekundama kuna parce que jani aza artiste monene tout le monde qui lor na matanga mira yesa korea qui est-ce que beaucoup bunda pour que nzoto ya Franco et ya vraiment Kinshasa autour de naï na kati ya voiture ka ata ontozoya na mi poser question wana. OK, est-ce que bandeko na biso bana poto bako aider biso basa les formes moko oyo biso bien que on eza poto eza même réalité te na Afrique mais est-ce que bakoko sala moi magie moko boye moi magie moko boye on a kobende la biso ce n'est pas je n'ai pas imposé une proposition soki bakoki kosala moi magie moko boye moi makasi moko moi bisanga moko boye Jani azana ba admirateur na ye azana ba collègue na ye kuna azana bato oyo bakoki koloba un mot. Bon, de toutes les façons, Jani azaki pe na mukanda te. Donc est-ce que bako refulata yeba Jani te ya? Anemo seke na koloba. Est-ce que bako yoka na te basala magie moko boye? Ba banda nanu baloba na biso biso bino pe bosala nanu pe boye to sala magie po nzoto andeko eya to loba keta mususu. Bana na ye to mama ya Jani to famille ya Jani to ba collègue ya Jani bazala nisika mo ba ndo kotalela ka ende to kenda kotala bandeko mususu. Ce qui possibilité wana ko salema et ça biso bien. Merci. Na éviter le qu'on a couffé lelo. To meka ko tola na président de DSOB alobi en tout cas tozo mekana ko tambola tambola. Mutu so ka couffé lelo, il faut que ba démarche so ka mama démarche awa to yebi ke to kokota awa to ke ne pas viens na biso mo boto boa kaka. To ke ne pas mutu mo boto pisa na ba moto kuna na éviter. Donc esika o komate le ko ya. Merci beaucoup Queen. Tous appelez maman s'il faut maman au pesa moi liloba pour moi na yo c'est la 16 ans. Maman moni mwana na yo te. Est-ce que vous connaissez maman liloba moko ya malonga pour na maman? Ozali nani na kati ya libota ya Jani Fire? Vraiment makasi? Vraiment la nami bali. OK. Bano ba otala yo et puis artiste nyonso ba otala yo. Mort ya papa, est-ce que vous avez une nouvelle que papa ndo tizali na moko koso muketo azobela? To solo la papa te abem so pe bana te pour des positions. So sangi komi ndengeni? Parce que la maman na 6 heures. Et après, ministre Moukéba est au Bénin, au papa piqué crise. On se bat tout sur le mari. Si vous avez un nini na kambango, moi on a eu des commis. Abilité et l'autre quand maman t'a piqué crise. Oui, mais celui que le bailo remonte en tant que moi na bakonzi bandeko baotala biso bino pona liwa ya papa ko ebisa bango nini Ah 10. Ça fait 13. OK. Pourquoi que le bani na bana baleki na yo plus. Pour bele bele na bazu nouvelle te hein. OK. Vous ça bon. Vous avez bon moko. Pour monsieur Zamalam, c'est ça?
ce message tous à la bomoko les amours passent ok papa qui est négatif non à genoux Lila Tigibiso, 16 ans après, via Tigibiso. Est-ce que si nous faisons que Baya Kouliga, papa n'a pas vu la Kinshasa, au monde a été à soutenir. Baya ni bembe aba kumzambo kama kuhusu baya ni bembe aba Merci. Mama, pagando Mateo, pagando Nini. Marino que na foto se vai ser Nini, por aqui tá semana. Mama, que Kenza. Kenza lota langa Kenza mama. Kenza mama. Amore ya. Amore